koyambisa ngai maloba na bango ya Nzambe epa na biso na yaki yango epa ya mwalimu moko moya kotanga mpe kombo ezali te ayambisi nga maloba na bango ya Nzambe nayambi nandimi mpe prophète Mohamed nayambi maloba na ye nabandi mpe kobondela na ndeko na nga mobali tozaki biso ba musulman nazobondela nazia bango so bauti classe tokutani toprier donc enfin na nga daki imam jour mosusu na bambi libanga kaka na soso kaka lokwa jeboye mpo nazalaki mpe nano mpe mwana na 1987 na bambi libanga boye soso akufi ntango soso akufi garçon moko ya veni atadada obomi soso ayesa likambo wana monene ton grand frère nanga yebisi na matina tapi boye yo ozomata na mutu oyo auti koboma soso est-ce que na islam bino boboma soso boye si bosambelaka nano openza kafiri grand frère nanga alobi eloko te agumbi tapi nayebi te kobumba na soki kobenga na ngai nazoyeba te abandi kopriye moko nga mpe na nsima ne apriye nga mpe nalandisi apriye nga mpe nalandisi ye na pokwa ndenge moko na ntongo alingaki classe amati na tapi nangi na matagumbi tapi namoni ekomi serie naye kokanga biloko na ngai lokwa nazali kaka na posa osambela mama tuninga oke wapi sikoyo nayebisi ete nake na nga matete nake pa grande sœur na nga nakomovanda kuna mobali natuninga sikoyo ozovanda boye olonge islam na expliqué mobali na ye mobali nalobi te il faut sambelaka eloko nini yo memi awa ya islam nga bino kaka ye na nga ya bapriere na nga nalakisi atala epi eza na importance te tokotumba na biso bomoni eza na importance te jour wana aye koyambisa nga Seigneur Jésus Christ abi na ngai osala effort moko te okotanga kaka pesi nga Romain na livre Romain na confesser Jésus Christ le Seigneur sauveur na ngai abi oyambi eka na motema na nayambi lokwa mokonzi mobikisi na ngai abi c'est tout oza sauvé abandi kolakisa ngai bakomoteya ngai po eloko wana elonga nga na mutu na nga en tout cas lokwa nalingaki islam na nga tamo makanisi eza kozonga kuna mais lokola nga mona mikendelaki deja mobima kovanda esiko bato bazosambela ayopesa ngai groupe moko bakenda koteya na 13h so bauti misala yabibe ozwa belle sœur na nga nabimi na bango nake koteya bazoteya nga nazomemela bango babible tout ça nakomi intéressé na yango ntina yo tikala wana makambo nyonso elekeli nga na place nakendaki kobondela semeki na biso alobi na ngai fokota siko bachoral obanda siko koyemba basolicité choral moko bayambi nga en tout cas nakoma epenza navandaki mpe nakomi asidi nakomi osintéressé na makambo ya Nzambe so baobenga biso na palais du peuple boki oyemba nakomi obima partout na kokende invitation bazobenga nga boyemba boye nazokende en tout cas des places bien esengo na pe to banda koluka makambo ya kobota jour mosusu sœur moko kaka ayobenga nga otukena na intercession quelque part quand nazokota prophète moko atalinga biyo oza pe na stérilité kotika kobota te on prophète wana lobi na wana kati église nga première fois na ka prophétie ngabi ba prophète biyo bala bantu kana kota ke doute abino za noza molimo atembe songa kende vanda obota ndoza wana kobota il faut penzo bondela je me souviens que gambela koteka boyeba o bateka na babala aye na mesa na biso lobi yo vraiment kobota ezate sœur il faut prier pa makasi o prier loko ezate na komona o sérieux amina nga komoloba o moni makambo susu yo zo kamoka kabongo ngabi te to prier ka so na linga bota na kobota na mapeze ni pe yakate e comme sérieux et comme Shalom peuple de Dieu et mbote na bananza menyon so de partout place Joami Biso vraiment kolo
à Pambola Bisso. Merci pour votre disponibilité. Merci pour que Nzambe a passé ce souffle de vie. Na message que ce qui mutako Pambola yako kumisa to yako sambela na se Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ pas maté. Il a renouvelé encore sa bonté. Il a vu na Bisso et belé tozala ki na bango. Et babandaki le 1er, le 2, le 3, M. Basula l'année passée, dans le mois de décembre, Bakufaki, mais Bisso, par sa bonté, pour la Mawanaye, pour la Bolingonaye, souffle de vie aux facture et accorder Bisso le sous Yango pour continuer à vivre dans la Moukili, qui est mon père Massan Joliet, Painaye, Topessier, merci. Et Nazana Mourbete, na plateau, Nazana Maman. Et Nazana maman Rebecca, maman Brigitte Kapinga et Tozana na Katia plateau. Alors Yamona a sa parole, a sa bino bambote et na remercier les sous-bino pour votre fidélité encore. Bino Bato Botali Biso Liboso, s'abonner sur HP Media pour sa continuité. Et bien mission qui toko basali Nzambe balekarana oisika vraiment Nzamba Pambola Bino et na pesimbote na ba maman, pe ba papa, ba sœur, pe ba frère en tout cas. Merci toujours pour votre amour et c'est ça où est la Bisso. Aimez-vous les uns et les autres. Nzamba Pambola Bino et topé sur mbote maman Rebecca. Bonne santé. Merci, santé ça bien. Oui, bananzame be bazolanda yo. Et belé à travers le monde, Amérique, Europe, Asie, Océanie. Alors, pisa bango pe mo bambote. Mbote les botaba na Nzambe na kombo na Yesu Christ. Merci et tukumi mitu to sambela lobina momagnon se foko tika et à mon amaboko Tanzambé. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité, nous garderons toujours. Merci pour la faveur méritée au Pessibiso souffle de vie et tout tiki moment au namaboko nayo. Ta présence, c'est l'absence totale du diable. Yonde régné bisoto limoa et tout tiki mutunyon son oazolanda. Première partie à témoignage oyo namaboko nayo. Saint-Esprit écoute ta katina epesa msanango début jusqu'à la fin zana biso na kombona ici de lobby. Amen. Amen. Voilà. Toyambio na kati ya plateau na biso ya parlement céleste awande sikalo la elobaka lola etai sarabiso ce qui est profond et caché. Oui, ngai votre frère moi na yo papa Brice, donc on a ça awa pour que to puisse sa première partie à témoignage oyo édifié bananzambe. Alors ni ka obete la biso nanu et ozaki musulman to que ozaki musulman on ezaki ba nini na année 1987 nazalaki musulman. Nazalaki musulman. Nazalaki musulman, babatizaki ngai na Islam, nazaki na kombo ya Safi. En tout cas, tozaki na biso ko prier. Na tongo na midi na poko ndenge bango ba respectaka pe ya coutume na bango. Bongo yako koma mukolo moko etinenga na longwa penza na Islam. Donc, je l'ai non mama lembe et baptême na Islam. Bazwa ngoka ndenge bazwa epa biso ba chrétien. Koyambisa ngai maloba na bango ya Nzambe epa na biso na yango epa ya mwalimu mwalimu moko moya kutanga pe kombo nezali te ayambisi nga maloba na bango ya Nzambe na yambi na ndimi pe prophète Mohammed na yambi maloba na ye na bandi pe kobondela na ndeko na nga mobali tozaki biso ba musulman nazo bondela na ozia bango so ba oti classe to kutani to prier droit faire na ngada imam jour mosusu na bambi libangaka na sosoka lokwa jeboe po nazaki pe na nope mwana na 1987 na bambi libanga bo soso akufi tant soso akufi garçon moko na ya veni atala obomi soso ayesali kambwana munene ton grand frère nanga ya ebisi na matina tapi boye yozo matana mutu oyo auti ko boma soso. Est-ce que na Islam bino bobo masoso bo si bo sambela kanana o penza kafiri donc fa nanga alobi lo côté agumbi tapi on a évité ko bumba na soki ko benga na ngai nazo yebate abandi ko prier moko ngape na simane a prier ngape na landisi a prier ngape na landisi na pourquoi ndenge moko na tongo linga ke classe amati na tapi na ina matagumbi tapi na moni comme sérieux na eko kanga biloko na nga lokwa nazalika na posa osambela mama tuninga oke wapi sikoyo na epsete na ke na nga matete
nake pas grande sœur nanga nakoma vanda kuna mobali natoninga sikoyo ozovanda boye olonge islam na expliquer mobali naye mobali nalobi te il faut sambelaka eloko nini yo memi awa ya islam nga bino kaka ye nanga ya bapriere nanga nalakisi atala epi eza na importance te tokotumba na biso bomoni eza na importance te jour wana aye koyambisa nga Seigneur Jésus Christ abi na ngai osala effort moko te okotanga kaka pesi nga Romain na livre Romain na confesser Jésus Christ le Seigneur sauveur na ngai abi oyambi ka na motema na yambi le mokonzi mobikisi na ngai abi c'est tout oza sauvé abandi kolakisa nga bakomote yanga po eloko ane longa na mutu na nga en tout cas lokwa na lingaki islam na nga ta mo makanisa za kozonga kuna mais lokola nga mona mikendela ki déjà mobima kovanda esiko bato bazo sambela ayo pesa ngai groupe moko bakenda kote ya na 13h se ba oti misala ba biba ozwa belle sœur na nga na bimina bango na ke kote ya bazo te ya nga na zo memela ba bible tout ça na komi intéressé na yango tina yo tikala wana makambo nyonso elekeli nga na place na kende kobondela semeki na biso alobi na ngai il faut kota siko ba choral o banda siko koyemba ba solliciter choral moko bayambinga en tout cas na koma epenza na vanda ki pe na komi asidi na komi s'intéresser na makambo nzambe so ba obenga biso na palais du peuple boki oyemba na komi obima partout na kokende ba invitation bazo benga nga bo yemba bo nazo kende en tout cas des places ba esengo na ngai et Zwamaki. Voilà, donc bande kubana pour ça moins éclaircissement mon qui donc au longue islam kana bandi islam en 1987. Tu savais à peu près combien des années? Na longwaki islam en 1987. Na bandaki en na bandaki en 1985. 85, 87, ça les des hommes. Est-ce que autant au commun? Na catholique. Oui, catholique. Comme musulmane, après vous sous le christianisme. Est-ce que autant yo le moué musulmane? Est-ce que bandekono ou bazaki na ngambo na islam wana oyo grand frère na gomela ki otapi atikela ki autant ou bien a sepela ki na yende ngolo moué islam okeno ngambo msusu? Bon, na ebi pete pas vraiment suivre ezaki te. Bazaki pe olandela na bango pe yango te basanfutaki comme bango bazaki ebele bazo prier na bango nga pe na kei bakoma rendre biso ka visite lokwa leki na kuloto kwa ko intéresser nga so makambo ya islam esilaki mais mwalimu abatizaki nga nde mtakoma ekolandela nga olongo islam l'inconvénient salaka ekomema na pauvreté okobala te okokufa tout ça donc makambo ko obangisa ngai ok, voilà, donc tant alors tonton parce que sur le plan spirituel cela veut dire même songe hein? Parce que dans un islam même na façon na yo ya olate là façon ya kozale là mais ezaki parce que bamba isoso libanga donc le bec ba musulman ba bomara même soso ya kokata mutute hein ba saka bomoti otangisa ba makila ba bon voilà ba prière non yo bomi bambili banga soso so que vous dire alors est-ce que ça qui attend na ba songe comment ekolota tango longwe islam et là on est là ndaki au moneke de mo longwe boye et moi empêchement moko en tout cas elo moko ma bébé landaki ngate OK elo komoko te landaki na ebité ceux qui peut-être pour ndaki na yambaki Seigneur Jésus Christ nous a qui déjà sauvé exactement mais d'autres m'a penza na tikala kolo OK comme siko na kati ya christianisme et to bandi siko là na pesi bande onyo so bozolanda biso et tous ala vraiment scotché branché sur cette chaîne yo muto tali biso mba liboso et na sengi na yo s'abonner sur cette chaîne pour peut continuer à témoignage to ba message ba sala nzambe mususu vous a vraiment la mingi voilà oye na kati ya christianisme est-ce que ça qui facile maramunyo c'est facile comme d'habitude bandi vina yo zokola na christianisme au bali au boti il on est comment qui juste en tout cas na christianisme vina ngé comment qui normal parce que na sina kataka pe classe na zongeli pe classe ba encourager ngai il faut tanga na zongeli classe na ça ba formation na pe éducatrice maternelle na zo kende classe avant obima bazola qui sont il faut ko prier
bazosala so ki baprière matinale na ntongo na ndako baencadraki biso vraiment bongo ntango na bandi kokola mpe na makambo ya nzambe na yo kokutana mpe bazotinda biso toke koteya mpe quelque part tobandi kokoteya kobeta baporte bakambi wana bayokamba biso babi na ngai lokwa oyo ozali na yolo il faut okoteya kaka place oyo okolela po toyeba soki obebisa obongisa nde place batindaki ngai na yolo banda kapela ti campings donc timi teke naza na témoignage ya mabe na yolo nakola na bandi oteya banda bomwana nakoti na baveni lokwa babaleke lokwa bawagenya boye nazokota kokoko wana naza jeune fille okota ba jeune garçon mosusu bazoderange bazolinga o mais loko ozaki mpe encadré mpe na bato balenda bazotindi koto bazozwanga lokwa sœur na bango vraiment en tout cas ti toyaki kosisa lokwa toteyaki pendant mandat ya une année mpo tokoma mire tosilisi esili batiki biso boye moto na moto siko akola tokoli tokomi mature nde nayokutana na mobali na ngai ye mpe azalaki kaka koprie azalaki chrétien azoprie meme église nanga me na matete tokutani nde sika toyaki kolingana toye kobalana tovandi na 1996 ntango toye kovanda esika moko nazomona kobota ezoya pe te kobota eza te bon mpo na ngai naomona eza jeunesse naluka mbongo toluka na mbongo tobose dire mpe tobanda koluka makambo ya kobota jour mosusu sere moko kaka ayobenganga tokende na intercession quelque part kaka nazokota prophète moko atalinga biyo oza mpe ya na stérilité okotika kobota te prophète wana alobi na wana kati église ngabi première fois naoka prophétie ngabi baprophète bilobala bantu kana nakotaki edute abi nde oza molimo atembe zongo akende evanda obota nde oza wana ota kobota il faut mpenza obondela jour mosusu nakegambela koteka boye oyo bateyaka na balabala aye na mesa na biso alobi yo vraiment kobota eza te ser il faut prier mpe makasi oprie eloko eza te nakomona ngo serie ami na nga komoloba omoni makambo mosusu yo ozwaka ngo kaka bongo ngai peut-être topriaka soki nalingi nabota na kobota na mwa pezeni mpe yaka te ekomi sérieux en tout cas nabi te nameka na olandela baye koconfie biso marché moko boye maka nzambe ekiti mosala moko boye mpe ya bien yozwama soki okata banzete na équateur nga na mobali na nga tokei siko mbongo yango ekomi komonana mwana aza te kobota eza te natamboli mpe baminganga baomona mpe eloko te donc kobota eza te jour mosusu toye pasteur na biso alandi biso na libongo ntango ayaki toye mobali nanga apesi ngai $100 abikende opesa 10 ntango apesi ngai mbongo ya 10 wana nga mpe na part na ngai nazwi mpe 100 nabakisi likolo abi papa totambolaki bien opapa oyo tala biso mbongo na biso ya 10 yango oyo sucré nango pasteur wana asimbi en tout cas papa mbongo elobisaka mpe epambolaka mpe motu amen pasteur wana atikaki te atalinga asimbi nga alobi kende voyage ntango okoyo oya na zemi okobota malgré difficulté oza complication ekozala okobota kende me simbaka ya yesu partout place oyo koke koprie reconnaître nzambe tobandi kokende tozotambwa na bato place tokotelema so tokiti tokoti église napesi mpe semence na nga wana na prier odécore amo église lokola mobali na nga azalaki gérant bato aire wana eloko ezomonana mpe na maboko église boza aposa nini barideau koambeli oyo baéglise babureau tout ça otike bango eloko boleki baprofese bandi okweya ser tozomona yo omemi maki mais monde ya ténèbre ezolinga te yo mema maki wana ser tozomona yo nyonso ezoleka kaka profesi nga mpe nazopusana nazolemba te nazobondela nazopesa
so le petit tokei tokoma kuna na suka place tokendaka bato na biso ezalaki ya 700 tonnes tocharge mpe ya biloko ebele prophète moko ekokota alobi abe ntuka ndenge bozoke wana yo vraiment mokili elingaki te yo bota soit ozala pauvre ozala na mwana ngabi te naboyi na pauvreté nalingi na mwana mpo nalobaki mwana efai kokota bénédiction bandi kokende tokomika mwa 5 mètres bato epasuki biloko nyonso ezindi mais biso tobikaki parce que tozalaki na moto ya masuwa bato bakimi bakoti na moto ya masuwa biloko to edindi donc naye na zemi difficulté bato ya bato sikoyo bakomoluka biso bakanga biso oyo bachargeaki babato tokomi na vie bachargeaki na bato tokomi na vie ya kokimakima obatama bapaster bazolandangaka place nazalaki parce que nazali mpe osoutenir misala nzambe baokai mpe kotikanga boye te ami nanga moko abombaki ngai epa na bango bazolandanga kuna bazobendisanga bazoprie en tout cas elekaki nango bien malgré difficulté ezalaki komi jour aoke kobota mokili ya molilo ebibota batala o mais lokola nzambe asi alobaki ke na kobota place était parce que linga parti on a déjà 9 mois okoki passer à kota 9 mois nazo capacité tokomika na butu moko na bapoko ba 19h mamoko na banjo saigner makila tokena mina ngana hôpital tokoti na salle d'accouchement makila bande banda comme banda 22h ti 2h du matin oh là là baye babimi basali makasi babimisinga mwana donc ngai naoka mpasi ya kobota te oh là là nasala mpe forte nabimisa mwana babimisa mwana babimisi mwana bareanime mwana ngai makila ezobima kaka ta basala nga nettoyage babengi camarade nanga babengi mobali nanga ta biloko ezobima na libumu ya mwana bino placenta esepasukelaki na kati donc nariskaki liwa mais naza na mwana nanga mwana nanga aza sikoyo na université aza na 17 ans kokisa 18 ans na mois d'avril donc voilà moi nzambi gloire à Dieu merci beaucoup maman et na pensé que pour mes parties toujours on ah alors moi qui quelque chose ali et olobi na mois de bien que tant olongwe islam okomi na christianisme mwalimu oyo apesaki yo baptême afaki yo baconséquence ezali okoma pauvre makambo kolanda yo okobota te okobala te mais loko oyamai déjà yesu lokola mokonzi mpe mobikisi obotaki ozalaki mpe pauvreté parce que nzambe bandaki kosunga yo bandaki komona mbongo c'est-à-dire moto ayepa ya yesu vie na ye changeaka vie ancienne ekei ya nouveau eye donc c'est ça mais est-ce que ntango okomaki na bato baprophète bazoloba oza na stérilité comme na problème ya kobota est-ce que na makanisi no bandaki kopense ke eza kolonga islam nde esalaki bongo te nazaka kaka na makanisi wana te en tout cas lokola nasi nalongwaki nabosanaka kutuke nazalaki musulmane parce que place nakendeki ezalaki mpe ya famille de dieu bazalaki kotunanga meme mpa bana bayambaki nga kaka lokola ndeko na bango même na bachoral place tozalaki koyemba makanisi moko ezalaki te ke bazopesa makanisi moko mpo ose découragé ezalaki te bazomona kaka motu toyebi soso tozocroire que un jour tokosimba oyo nyonso tokozala nango posa amen voilà merci beaucoup alors et question ya mibale ezali par rapport ya ndenge ozalaki na problème ya mobota est-ce que ndenge yo bandaki komona eza kopesa na yo to kosunga mosala ya nzambe to kopesa badine yango mpe ezalaki moko ya force oyo nzambe akokaki koresiste lisusu te amonaki ke tellement ozofungola motema mpona basali na ye bapesa omwana en tout cas kopesa nanga mpe ekozala moko oyo eningisaki basali na nzambe jour moko na permanence nauti oteka nasomi bamateka nasomi basucre banini nakoti na permanence na église pasteur moko azaki wana abi na pasteur titulaire abi serviteur l'homme de Dieu
au moins te que faut bondela pona moi sur azazemi wana nazaka ta na mababa penser que tu ya bazemi te ya bakobota pete. Ah bon? Wana ko bali non te. Wana naza de nanda kwa libala. Wana bala moto penser na bota. Nazo penser na ngana makambo wana te. Abi moi sur za likambo kobota. Nazo mone pas na stérilité zali mais ndenga zo pesa en tout cas tema nanga pezo robelanga quelque chose il faut bondela pona bikaka bonge sile na kenga pasteur Israël pe makamsa sakanango na pota ero mwana ona opese nini na kei so na zwi mbongo nazo soutenir kaka l'église nazo soutenir bango na permanence opso za kozonga ndako bango bazola na permanence mais nzamba saka au-delà ya ko mutu asengaka pe mutu akanisaka nzambe vraiment saela kinga faveur na ndenge pasteur wana yaka koya na libongo en tout cas na mbongo na pesa kiye ilobisaki donc force ya bana nzambe et mamolobi c'est très important ya on to epsaka bana nzambe alors évangélisation ko soutenir musala ya nzambe eza moko ya makambo yo ekoki ko rappeler nzambe na yo na temps ya faiblesse na temps yo zomona que mokili abandonné yo mais nzambe ko abandonné te bien aimé dans le Seigneur bolamu et pour la rater to lobaka yango alors na mutu asoutenaka les orphelins musala nzambe ba veuve ba vieillard bato bazana ba difficulté ya pasi tango zopesa ngo na mutema mobimba en retour nzambe azomisaka bien en tout cas témoignage non oyo édifié biso ebele mais ça ba maman mususu bazo traverser ba moment lokola yo na lingi so ça ba onka oyo bande ko traverser disons oyo ça ba onka ka momoko ezana bato ebele ba otala yo peut-être azui pe libako kolanda yo na chaîne na biso sikondo zo bisa témoignage yo qui na difficulté robota zemi bande ko yate yé pas au traverser na alors yo so traverser pas wana webinde ngozala pourquoi ça ba mone en tout cas ba mamé belé bazo traverser ba makambo nga na vivaki na stérilité voilà baza na stérilité moko prolongée ata âge eleki ato comme na 72 ans na mona moi c'est 72 ans pesa témoignage na télévision gloire à Dieu na mona azo pesa témoignage na lobaka ke ko se décourager te ce que oza ko expérer na nzambe amen mbieto un miracle sili na noté na zwaka ndeko mwasi moko na ndako na nga zo episanga lobi yukutu oboti talanga na koli na bali te na boti te naza na nepa na biso mais yozo mitungisa pona mbongo mais nga naza ko epse croire moko msusu ukeni mais lokola mutu azaka mutu alinga kaka ezo frapper na miso c'est ça ndeko wana nayebi te soki makanisi ezaki to diviser mwana na nga nde soki pezaki nini mutu abungisaka kondima noki ndeko wana akenda abunga eza na mutu mosusu ayelaka ngai aza na ndako quelque part nazalaka ayelinga aza na cancer nga mpenza na mfrontaka likambo mpo nayebaka monene na nzambe oyo na ndimela amen ayeli ngai autaki osisa classe na ye na epese ayeli ngai abi mama ta ndenge nakomi nakomi ndenge namona kondi oza malade ote mama talanga tomboli buli na ye en tout cas sangwa mawa azali na cancer de sein mabele nyonso mibale ne pasuki non ezaki impossible pane akoma ye mpe na souci alongwe mpenza mpa na bango alaki te place azokende nayebisi ye naolongwa awa mpo na yo nalongwe place oyo naza mpo na yo toke kosenferme quelque part zala na croyance ke okokufa te okobika en tout cas ndeko na ngai mwana na ndimelaki andimaki nayambisi ye yesu lokwa mokonzi mpe mobikisi na ye andimi ayambi tokei place tokendeki so tokomi na pokwa nayebisi ye longwa na banégativité longwa na ndako ke na ndako natika valise na nga place aboye bosana disposition valise na yo tala sikoyo eloko oyo oyeli lobiko soki obiki ata bilamba na epasuka ata bayibi osomba nazolendisa ye so tokomi na pokwa tobondeli na tongo loko ezaki église nazobimise na kati église lisolo nga betelaki moto mosusu te comme ayaki epa na nga nayebisi ebomba
tozolanda ngo ngana na expérimenter makabo na ngapi ngaza kana. Amen. To bimi na 5h na olamusa to qu'il écrit dans le désert. Tango tozobonela la église ça allumité. La voix de celui qui crie dans le désert. Ah, to sala nazo la qui c'est écrit dans le désert ngezalaka. Ye pas obéir là, repentez-vous. Azobela na nzela tozokende na ba 6h tozongi to côté culte matinal. En tout cas to umela kina e place wana. To sakata un mois na ndambo. Bandoto ne banjo changer. Abanjo lota aza déjà guéri. Azolota aza déjà guéri. Pasteur mususu to betela ke pel solo te. Abina biso bino mi balé tozokena bino na zamba. Tozokena bino na zamba na Kimwenza. Atexo na voiture na ye. Tokomi na Kimwenza. Pasteur abanjo prier pour na biso prier. Abisi ser nzamba sakangoli maladie oyaki nango. Ici Sili, Nzambe a fait l'opération. Nous avons aussi biki. Tant après une semaine, à Senga merci, à Kangi Bisakanae. Yango na lobaka na mutu nyonso assez décourageant. Amoni ki azo kufa maladie azobela ebomaka. Tant miracle ici na muté. Amen. Mais Nzambe azanza mama sapote. Ezaka kate ba batime batu bazwaki bangolo akobika. Si lelo batu bazobika et on a ça pour encourager mutu moko assez désespéré na likambo songolo oyo ekanga bomo inaye Nzambe na biso salaka. Voilà, merci beaucoup bana Nzambe en tout cas toki témoignage ya maman première partie témoignage kitoko ya mwana biso Rebecca et vraiment édifier biso makasi et sali biso bien makasi koleka et Nzamba zala na yo Nzamba azo continuer ko salela yo a continuer toujours ko salela yo et na pesi mbote na yo mtozo ki disponibilité pour na kolanda biso pesi biso tana yo et je dis un grand merci nemolandi biso vraiment kolo atika ete témoignage au édifié yo mtozo traverser moment ya passe et ba difficulté. La Bible dit car tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. David Azolo dans la Bible à l'obi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Non. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais le Éternel en délivre toujours, bien aimé. Peu importe problème où est le lobby, tant que les enseignements. Dans l'histoire lobby, les cas na moment il y a des preuves pour que lobby ou yamba bateau bakoyana ba ka ou traverser aux en facilité à conseiller ya ko consoler ya ko teya pe ya ko prier donc moto abela malaria te akoy ba passe ya moto abela malaria te moto abela linu te akoy ba passe jamais il a moto azobela linu et ceux qui moto abela linu amoni moto olela linu pebe na ye a repère ces conseils taro que les maroté m'a les solutions donc voilà pourquoi nous avons la habitude de traverser dans un moment pour que l'obito soit la capacité à courir ba ko sunga bateau ba ko capé ko surmonter ba problème au traverser non vraiment nous avons pas mbola bino restez scotché branché deuxième partie na biso ezali et koya et topé suspect merci beaucoup na maman Rebecca banzambe bazola ndo to comme na suka est-ce qu'il le boba ezali ezaka nazo remercier balantina biso on a sobalandi biso na émission ou et HP Media et HP Media en tout cas toujours remercier bino pour prêter toujours attention na maté ya moko le kaka pe ya kitoko na ba témoignage na biso. Voilà, numéro ya maman est affiché na bas écran na Sewana et osana contribution ya ko battre sa parole ou bien olingi osunga pe maman n'hésitez pas et ils a toujours na C place comme maman Rebecca donc maman Rebecca Kapinga ils a na Sewana appelé maman bengaye to kombela message oza mala mingi et biso batuto la non audio ezali plus 243 933 22 98 donc plus 243 933 22 et puis 98 à la fin. Nzamba pamola biso to banaki na losambo et to succès na losambo Seigneur. Merci parce que vous avez sur le cola alpha et puis succès sur le cola oméga alors tout qui message na maboko na yo tikete oh nyonso ki message Saint-Esprit à kota kat na epeo ki asosolisaye et kangola babeli parce que tu es le divin médecin pesa kimia na bao bazangi kimia pesa mbongo na bao bazana posa mbongo sala faveur na mutu nyonso na komona iso to lobby merci
Seigneur Jésus-Christ. Un grand merci derrière la caméra, Monsieur Charlie Kanga, ainsi que toute l'équipe de EHP Media et pourquoi pas à notre papa Osé Amani. Merci papa, nous sommes de cœur avec vous papa, merci beaucoup et ce qui est sa zone était, tout à la prochaine. Bye bye. Bye bye.